Mbote bandeko balandi boza kolanda biso bisika nyonso bozali kolo apambola bino pona ta nyonso bozwi ya kopartage na biso moment oyo très merveilleux au kolo alingi alobela biso lisusu boyebi tango tolobaka na bino ezali toujours na cadre d'abord ya évangélisation, c'est-à-dire ya koluka kopusanisa bino penepene nkolo afin que bino moko bozala capable, n'est-ce pas, d'accéder dans le monde de l'esprit, puisque tu as dit que Dieu est esprit. Alors il faudrait que ceux-là qui le cherchent ou ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que tu as la vérité par bino pour vérité wana est enclenché na kati na bino bon moy o outé pa nzambe moko, puisque la Bible dit que Yeshua quand il partait il disait que il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit survienne sur vous. Lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous enseignera dans toute vérité. C'est pourquoi la vérité que nous vous prêchons, cette vérité enclenche, n'est-ce pas, la communication avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu es en communication avec le Saint-Esprit, tu vas, n'est-ce pas, accéder dans le monde de l'Esprit. Or, quand tu accèdes dans le monde de l'esprit, tu ne seras plus le même ou la même. Yango, c'est très important quand tu vas couper un message oyo, vous allez vraiment sérieux, vous allez attentive, de façon que le message oyo est beau de fruit na kachabo moyenabino. Que le Seigneur puisse nous guider par son esprit pour vraiment comprendre sa parole. Bomoni, tout ça na sujet liboso na biso tolobi, c'est quoi la prophétie? Et puis na lobi la vérité que personne n'explique. Dans le but que la vérité que personne n'explique. Pourquoi? Puisque j'ai comme l'impression que des fois il y a des vérités qui sont là dehors, mais sauf que bateau aller consommer vérité par rapport à ignorants. Il y a beaucoup d'ignorants, il y a peu de ceux-là qui ont compris le message du Seigneur. C'est pourquoi dans le but que la vérité que personne n'explique. Pourquoi? Puisque et j'ai comme l'impression que bato baibi makambo ya nzambe to baibi makambo mususu balinga koloba yango te. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que bali ko retenir, n'est-ce pas, vérité captive. Biso na kati les avertir nous venons pour libérer la vérité, pour que la vérité puisse, n'est-ce pas, jaillir dans le cœur et dans le vie des gens. Oyo bango sko ba kutana nzambe mo ko continuer ko former bango par sa grâce. C'est quoi la prophétie? Dans la signification biblique, la prophétie est ali moko ya ba don o nzambe apesa biso ou bien o apesa kana batu, mais aussi o ezali pe eloko batu ba comprendre tellement mabe, ba utiliser kango tellement mabe et puis ba imiter kango tellement mabe. Dans le but que prophétie ezali moko ya badon ezali non seulement prophétie yango moko badon ezebele, mais prophétie ezali moko ya badon oyo uti likolo pankolo, mais ezape parmi badon oyo ezali mal compris, ezali mal utilisé, ezali mal imité. Na kati ya Bible nzambe alobaka, na kati ya Bible mutu ayokaka, na kati ya Bible prophète a transmetaka na bandeli. Nzambe alobi mutu ayoki, mais prophète a transmetaka. So babi ko transmettre, c'est-à-dire un message à ko transmettre ango. Mais les autres omona ba confusion zebele. Prophétie émotionnelle, prophétie imaginaire, prophétie manipulatrice ou bien la parole de connaissance. Tout ça comprendre. Les gens qui disent de prophétie et les prophéties qui ne s'accomplissent pas. Et puis après, il y a une explication pourquoi prophétie est quitté. Les gens qui prononcent des mots, des phrases, disant que c'est une prophétie, et ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Mais là, quand on a l'objet qui s'amité, après qu'on n'a même pas pour s'excuser, vraiment, je pense que je vous ai menti. Non, non, on continue avec d'autres prophéties. Maintenant, comme je dis que la plupart des gens, la majorité des gens au Bayo Karabango, sont ignorants, c'est pourquoi ils comprennent que Bazo Kosabango. Mouto a caution une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si on continue à landaye, tu as bengo dupe, c'est-à-dire Mouto a mythique, a mythique à Bakosaye. C'est pourquoi biso tant toujours le message oyo, ils apprennent à que
si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Biso toza koya ko pesa bino message oyo pour libérer bino na ba manipulation, na ba émotion, na ba lukuta, na ba arnaque o bali ko sala bino kuna libanda. C'est à toi qui m'écoute de comprendre ces paroles, ces messages pour se libérer. Ya bato bali ko continuer comment ça bino passé. Na kati ya prédication oyo na kolinga ko éclairer quelques points. D'abord na lobi na ko éclairer d'abord c'est quoi la prophétie, bien que na tout le monde déjà na ko kota sona muzindo, et puis na kolinga komeka ko expliquer eloko nini prophétie za ko lobana en hébreu de ton araméen, parce que c'est important au kota ba langue wana, puisque yango ne mutu ba langue ba préaki makambo tozolo ba surtout bibliquement. Na ko lobela lisusu à quoi sert la prophétie. Et puis, nous avons expliquer la différence entre prophétie et parole de connaissance. Nous avons pour faire comprendre comment discerner les faux prophètes, les faux docteurs, et aussi comment se protéger en tant que croyant. Comment est-ce que tu peux te protéger des faux prophètes, des faux docteurs, des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux, car la révélation protège la génération. Ce qui est révélation est batu va se perdre. Et au fur et à mesure batu va continuer à se perdre, batu va limwa spirituellement, ba kota zamba spirituellement, ba ko ba esclave spirituellement et éternellement. De ko fongola mato yoka makambo. Qu'est-ce que la prophétie déjà? Étymologiquement, to meki ko zomona hébreu d'abord. Prophétie elinkoloba nevoa. Nevoa Linkoloba, signifie en français, c'est lui qui parle sous l'inspiration divine. C'est lui qui annonce, c'est lui qui déclare à haute voix. Nevoa. Et nevoa wana est un verbe tubengi nava. Nava Linkoloba, en français, parler comme un porte-parole de Dieu. Nava. Dans le même sens, wana un mot, en araméen Linkoloba, un messager inspiré, ou bien quelqu'un qui révèle ce que Dieu veut rendre visible. Dans le sens, il y a araméen, prophète, Linkoloba, un messager inspiré, c'est-à-dire à ce qu'on révèle Makambo Nzambe alingi aloba na batu. C'est ça le prophète aussi. La définition simple, prophétie et Linkoloba, Nzambe azoloba na mutu, ou bien Nzambe alobeli mutu, et mutu à transmettre exactement makambo Nzambe alobi. Définition simple la prophétie. Nzambe alobi na mutu, mutu à transmettre exactement makambo yo Nzambe alobi. Donc prophète ezali messager. O Nzambe alobeli pour akende kolobela na mutu mususu. Eza lokola mutu a commis lettre a tindi na mutu mususu. Jamais kozwa lettre ono fungoli obakisi makambo ayo. Jamais kozwa lettre ono fungoli oyo signé otie signature na kati. Non, ozwi lettre oke nango na bisika oyo mutu oyo aseng oyo baza kotinde la lettre aza kozela yango. Donc prophétie ezali imagination te, prophétie ezali pe suggestion te, prophétie ezali pe émotion te, eza pe souhait te, eza pe interprétation personnalité. Prophétie ezali pensée en Nzambe, révélée par l'esprit et puis transmise fidèlement. Soki Nzambe alobi kende koyebisa ye na koboma mokili. Yo ye lobi ke Nzambe alobi na koboma mokili. Et non loba ke Nzambe alobi akoboma mokili na batu nyonso na biloko nyonso. Nzambe aloba ki bongo te. Nzambe alobi phrase moko, la même phrase okeyi ko répéter nango bo comprendre dans lobi ya lettre. Expéditeur a tindi lettre et pas ya mutu. Mutu a poste a zui lettre ake kopesa lettre. Destinateur a fongoli lettre a tangi lettre à répondre. To a yo ki message ba pesa ki est. Mutu a poste musa na su ki place wana. Maintenant, à quoi sert la prophétie? Apôtre Paul a mis expliquant clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3. Apôtre alobi, c'est lui qui prophétise parle aux hommes.
pour édifier, exhorter, consoler. Or, édifier, c'est koloba ko construire, ko renforcer, ko élever spirituellement. Exhorter, c'est koloba ko encourager, ko pousser vers l'avant, ko avertir avec amour. Consoler, c'est koloba ko apaiser, ko guérir, ko rassurer. Prophétie, rôle langue ezali pour na ko orienter, des fois aussi pour na ko protéger, des fois aussi pour na ko corriger, des fois aussi pour na ko annoncer ba plan nzambe, des fois aussi pour na ko révéler l'état réel d'une situation. Likambo eza koleka nzamba pesi makanisi ndenge likambo ezali réellement, puisque batu des fois tout le monde a quand même te comprendre te. Et prophétie ko za peine un rôle ya ko préparer à venir. Prophétie que vous appelez wana pour nous ça ba direction spirituelle. Prophétie vous appelez wana pour nous confirmer une parole déjà donnée par Dieu dans ton cœur. Alors prophétie ezalité que au horoscope chrétien, beaucoup que sommes en mbongo, beaucoup que tout na mutu prophétiser pour ngai. Non, prophétie ezalité que non le quoi donc navigation système pour na paresseur, nzela o bagate chaka navigation. Prophétie ezabongote. Prophétie pèsali manipulation émotionnelle te ba comment au sabino oh Dieu me dit, Dieu me montre, Dieu m'a révélé quelque chose sur toi. Non, prophétie pèsali pe instrument pour nous dominer ba tout ba croyante. La vraie prophétie ramène toujours à Dieu, jamais au prophète. So moni prophétie ba ebiso que non nzambala kisinga boye ma soeur, mon frère, yaka lukangai, muta lokuta bolanda ete. Prophétie et ramena toujours vers Nzambe et non vers mutu. Oyena prophétie. Ça dit la lobby encore une fois, muta poste aya tiki lettre nae. Yo soko ko luka ozo réponse ou bien ozo ba explication, il faut zonga pa Nzambe. Alors, différence ni ezali entre prophétie na parole de connaissance. Mingi ba confondaka makambo mibale. Tu que prophétie zali ko apporter direction, ils ko apporter correction, ils ko apporter édification, ils ko apporter avertissement, ils ko apporter consolation. Mais tandis que la parole de connaissance, na grec pa bengango, Dieu révèle une information cachée. C'est pas qu'il a parlé, mais il a révélé une information cachée. Une chose qu'on ne peut pas savoir naturellement. Nzambe akobimisango sko na kati ya parole à connaissance. Exemple dans acte 5 3 botango nyonso mobimba. Pierre a révélé mensonge ya Ananias. Tant bazo pesa ba pesi biloko blomsu ba bombi tout ça. Pierre a révélé en sa parole de connaissance. Ndenge mokope dans Jean 4, 17, Yeshua a révélé la femme samaritaine, Makambia Vinae, et sa parole de connaissance, et sa prophétie. Donc, parole de connaissance, c'est l'information. Il y a biloko bombani, babimison libanda, tandis que prophétie, c'est direction, ou bien intention divine, ou bien parole au Tchepanzambe. Donc, mais faux prophète souvent, pape sa information spectaculaire na miso bato belé azo biso makambi ya vie na intimité na yo mais basa la révélation ti ba ba fruit spiritualité ba fruit de l'esprit ba fruit spirituel basa na ngote les faux prophètes akope so biloko na makambu na miso bato po ba mona ye kaza vrai prophète akoluka même marqué ko luka ba page na yo ya Facebook pour azwa n'est pas information sur vie na yo akoko sa OK Dieu m'a dit, Dieu me montre, Dieu donc muta lokuta bolanda ete. Nzambe tanga lobelaka mutu, nzamba ya kalobelaka mutu. Akotinda mutu mususu o babengi prophète aki alobelo makambu na yo. Et non na miso bato belé avant ko baki no sœur yaka frère yaka. Nzamba za ko laksanga boye bato lokuta bato spectacle bolanda bangote. So muta sali bongo et bongo boya. Ngai je me rappelle tant que na kata ba assemblée mutumo kwa yaki bongo pe na misu ya bato belé pendant service abenga liboso bato belé au frère yaka na boy na epseke na oyate na ningisi mutu na oyate a insister na ningisi mutu na oyate après plus tard kutu ayeko epsanga mais frère ndeni kana benga zo boya nga on a pesa réponse te mukolo église alobi na ye
hier à la bonne soit l'ingité. Ça c'est pour dire que non, déjà malgré que tous les ans à assemblée, mais on ne voulait pas faire que se pèse bango puisque au sali kambono munimi so batu soni aza musala nzambe non. Soki aza musala nzambe et bonga sa makambo ko la musala nzambe. So sa makambo ko la un spectateur donc comment dirais-je ensemble makambo pona ko mila kisa pona ko laksa ki yaza na puissance na miso abate bele azo sa makambo na ndenge ya ko luka ko dominer sur ba croyant muta bongo bongi to boyango. Alors pourquoi leur prophétie est d'abord importante? Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 Fezoloba, nous avons la parole prophétique plus sûre comme une lampe éclairant dans un lieu obscur. Et nous kolobanin. Important c'est la prophétie d'aller pour nous éclairer, pour nous révéler, pour nous avertir, pour nous confirmer, pour nous protéger, pour nous préparer, pour nous construire, pour nous corriger. Nous avons utilisé la prophétie pour nous maintenir le peuple dans la vérité, ou bien moutou, pour corriger dans la mabe, dans la parole moko, dans la nzela moko donné. Nous avons des prophéties pour corriger moutou, bien construire les sous. Maintenant, comment discerner les faux prophètes? Yeshua le baron déjà, Yeshua le dans Matthieu 24. Des faux Christ et des faux prophètes surgiront au point de séduire, s'il était possible même, donc les élus. Dans le message, on peut contredire même l'écriture, mais comme la Bible était, on peut battre. Il y a un message qui est prophétie, et là, on a une chemise, un pantalon, une prophétie. Aza koyebisa yo komba tata mwasi na yo azobe yango prophétie. Azo yebisa yo kombo ya tata leki na yo moko aza kotungisa yo na okati ya soki ya mboka na bino azobe yango prophétie. Aza koya na maloba après biso na suka pesa mbongo azobe yango prophétie. Donc ba message na bango zo contredire, n'est-ce pas? Ba écriture. Galates 1:8 le bakama na botanga bo comprendre. Et puis ba loba rappel mingi batwana. La vraie prophétie, normalement, c'est pour glorifier Nzambe et non le prophète. Si vous dites, je suis le prophète, tout nier kombo, monsieur kombo na onani. Après, si vous avez un prophète David, X, Y, Z. Non. Vous êtes prophète, on dirait que Nzamba vanda pas na yo. Et ils ont le col à moutoune, le mouta poste, tout nier, mouta ça na poste, tout nier kombo na onani. Alors que ngai aza agent poste boyna boyna ils en sens te mutu azali prophète fois na komi kitsa puisque nzambe alobelaka mutu nyonso te nzambe alobelaka bato baza na komi kitsa boko par makambwana so moni mutu bengi frère aza pe frère mazo boyango pour soit disant ali prophète aza faux prophète oh appelle-moi prophète, moi je suis prophète. Non aza faux prophète. Et aussi manipulaka dans la relation, je vais dire, manipuler avec la révélation spectaculaire de notre Kolobango. Quand ça les recherches na vie na yo na kati Facebook, akangi ba kombo na mutu mobimba, aye na kati ya mutu na nani kombo boy, mutu mo kombo azabwe, kombo ayebi ja na assemblée na batu bazaka ba kombo boy na boy. Abengi na kombo na yo, tango ayelubi na kombo nomba na kati ya mutu na ye. Aibija ke muto na monaki aza mwana ya boye to aza leki ya boye to aza ndeko ya boye abi ko biso ke me ozana na ndeko no kombo na ebani na ka na ebani na B ebani na C muta lokuta. Donc balinga ko manipuler batu balinga pe minko pesa ba information na ba famille na ba passé na yo baza na sanctification te ba pesa ba message te que avec que tu sens que ça vient de Dieu. Un message moko tellement charnel na kati ya famille na yo passé au bonabo tout ça pour na kozwa point émotion na yo de façon que yo mona kaza vraiment vrai prophète. Et aussi balukaka mbongo chaque façon qui a pesi soit disant prophétie na ye au pesa enveloppe l'offrande du prophète ba to lukuta so moni mutayo senga mbongo après prière a senga mbongo avant prière a senga mbongo après soit disant prophétie aza faux prophète que ça a été kolanda été
Michée 3:11 le makambo ba faux prophète au banda ko teka ba vision ateka la vision no naza makambo ko ebisa o mais avant na ebisa o pesa ngelo ko boy faux prophète. Et puis souvent ba annonce appel mingi kaka ba bénédiction. Et pourtant tu ebi ke na kati ya Bible ba prophète ba eki ko ba makambo ya mutu anga kufa ba eko pesa yo ko kufa. Ézéchias par exemple. Mais bango ba yaka toujours avec maloba ya bénédiction pour epesa yo courage ya kopesa mbongo. Baka jamais na maloba ya correction ou bien ya appel à la repentance baka na ngote. Et aussi ba prophétie na bon na ote koloba isa accomplissate. Oh non, na zomo na kati ya Congo présidentielle élection ekozalate. Mais tant que l'élection est akomo loba oh non, ezabo. Mususu aye oh non na zomo na kati ya prophétie dangai mutu boa comme président. Après mutu comme président après ya komi ko expliquer pourquoi comme président. Mususu mo la pa mo pesa prophétie likola ba match ya football. Équipe pour l'équipe pour gagner. Na suka pe salami na ngobongote mu bato ande ko ba ki faux prophète. Deutéronome 18:22 ba lobli kambuya ba faux prophète ou ezako ba prophétie dango s'accomplissate. Et puis ba vie na bango pe o mona ki ezap na contraire na évangile. Et là tel na bango et tambol na bango Yeshua zoloba na Matthieu 7:15 que on juge un arbre à ses fruits. Jamais moutako à cause de un mauvais arbre à botte ba bon fruit. Ou bien moutazali un bon arbre à botte ba mauvais fruit. Donc somoni ezali na bango et tambol na bango et là tel na bango et lobel na bango. Baza bato balingi le kumba, baza bato balingi le kumu, balingi ba première place na kati ba temple, balingi ba mode, balingi ba voiture, balingi via luxe. Mante ta na mbongo kuti ya yeti na mbongo aza ko arnaquer bato. Bolanda bangote. Bato lukuta. Mais alors comment yo attend que mutozo landanga sikoyo? Comment que te protéger des faux prophètes? Pour la protéger des faux prophètes, c'est clair liboso ali fo ba pakola nzambe. Nzamba lobi yawa lobi na Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Soko yebite ba kokosa yo ba koboma yo. Et aussi chaque prophétie, il faut qu'on tester en nous. Ba lobi no likambu ko examiner ndenge. Et dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20, Balobi, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Maintenant, la question est encore plus loin dans le lobby que dans ce qui est mauvais, même s'il y a des choses bonnes ou bien bonnes, des fois, il y a toujours Moutou, mais que pousser à raisonnement musique à comprendre que Moutou est un faux prophète. Quand tu es avec un message, je ne contredis pas ici qu'il ne faut pas examiner pour retenir ce qui est bon. Je suis en train de dire que je ne sais pas où examiner nini après. Où examiner nini, tu peux retenir nini. Sauf que ce message, par exemple, la repentance, on oui, on peut retenir. Mais ça, il faut que salamité. Alors, il faut prophète. Donc, ça dit, il ne faut même pas que vous et puis le lot na temps autour nango so na Saint-Esprit nzamba ko révéler makambo ya caché pour la vie na oyo moko. Amen. Et puis observer ba vie na bango pour se protéger ou comprendre que est-ce que baza na soumission, est-ce que baza na humilité, est-ce que baza na fruit de l'esprit, est-ce que baza vraiment na kotambola malamu o komona so yimuta tambola malamu te. Est-ce qu'il y a humble? Est-ce qu'il y a un fruit à l'esprit? Ou on se protéger. Et puis n'accepte pas que tout prophète aille à et aussi, il ne faut pas qu'on bâtisse vie sur une prophétie. Que yo comme et comme qu'on vend son akati ya mutu et comme qu'on pesa on dit bazel moko boye puisque prophète moi ça ko za musala nzambe. Non. Il faut baser vie sur la parole et le Saint-Esprit et non sur une prophétie donnée. Je connais beaucoup au bazaki déçu à zela bo prophétie pe ko kisama ate. Après ba comme que non le quoi abakou zela ko kisama non.
nzambe tanga apesa rappel maloba deux fois apesa rappel temps et koleka na temps na temps. Donc moi je pense que en tant que moi nzambe so lingo protéger vie na yo, mais se protéger les faux prophètes, il faut bâtir vie na yo sur la parole et l'esprit et non sur une prophétie. Et aussi il faut que luka au discerner, aux en discernement. 1 Corinthiens 12 10. Dans le discernement des esprits est très important pour la vie à Moutou. Surtout pour la prophétie, ou soit le discernement et qu'on protège dans la belé. Et aussi qu'on boya la prophétie, il y a manipulation. Moutazo yipso que non, tata moi sinayo alinga bomayo keba naye. Voilà les prophéties. Moutazo ko que non moi sinayo nanda ko keba azotambola mabe. Voilà les prophéties. Moutazo ko yipso que non mobile ozana yo naza mobile na ote. Voilà les prophéties. Faut boya biloko wana. Nzambe aza a prophétiser à mutu pour ko édifier, bien pour ko corriger et non pour ko bangisa. Essayons de voir la différence entre prophétie, vision, rêve, songe. Na ba révélation msous posé belé. Bible les a ko utiliser banzela mingi onzamba lobaka. La Bible lobi na Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais canal nyo son zamba lobaka objectif dango ezaka langage et l'obéli ya nzambe ou bien bozalisi ya nzambe be nature kokota na bozindo, c'est-à-dire nzamba ko utiliser banzela nyonso po aloba po asala likambo tolobaki bien sûr que prophétie eli koloba nevoa ou eza koloba parole inspirée puis transmise verbalement. Et canal il y a inspiration dans le livre vraiment nzambe moko par le Saint-Esprit. Et puis tolobi rôle il y a prophétie ezali pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous consoler aussi des fois. Et aussi exemple c'est belé Samuel tant na temple 1 Samuel 3 nzambazo bengaye pour établir les prophètes Esaïe, Jérémie, donc Agabus na Acte chapitre 2 na chapitre 21. Donc la prophétie ezali ta nzambazo loba na munoko otubengi oracle ezali kambia ko monate ezali kambia ko yoka, c'est-à-dire quand muta lobaka Dieu m'a dit ezali ko aza ko bimisa net nzambe ayebisiye. Et pourtant mingi baloba bongo bazo kosa, ce qui est plus très dangereux ozo kosa na komba nzambe. Quel courage, c'est pas le sujet. To pesi prophétie to bi vision, ce que vision ezanini. Vision ezali comment na eloko spirituel na miso ya esprit. C'est ça la vision. Vision ko kozala image, ko kozala pe eloko moko spirituel mais muta moni mais entre temps zotala, c'est-à-dire olalité vision ezali songe te. Vision ali nzamba ko la kiso eloko moko bonenge eleka ki par exemple pas ya nani et pas ya Moïse na Exode 3 ezaki vision ou bien et pas ya Paul tanga uta na nzela ya Damas ezaki pe vision. Et souvent vision ali ke mutu azomona ezaka ye moko ata basa ibele be mutu azomona eloko azomona. Vision ezapne loko oyo ke na état normal mutu azomona makambo ya esprit. But dans mon pays arabe pour nous révéler, pour nous orienter, pour nous avertir. Tolobi ba vision à trône net na Isaïe, ba lobela mo Ézéchiel par le ba vision mingi ya ba être vivant. Et aussi Pierre na acte 10 obona ki na peso ko ezako kitanase. Donc vision ezali ko mona o batu bazo mona te, c'est ça la vision. Maintenant le rêve ezali communication nzambe pendant tant donc tolalaka. Pourquoi? Puisque esprit ezolo batango nzoto elali tango nzoto epemi ya on to benga rêve. Mais je sais que dans la science rêve rosa makanisi. Mais là nous sommes en train de parler de la Bible. Rêve ezali communication nzambe pendant que tolalaka. Esprit ezo sala pendant repos corps. But dans nos appels pour nous avertir, ko orienter, ko révéler avenir, ko instruire. Par exemple, Joseph dans Matthieu 1:12, nzambe. Donc nakata rêve nda mona ki ange ela ki nakata rêve pour passer message. Joseph fils de Jacob dans Genèse 37, ba rêve na même qui même la trahison bande konae. Abimelech botal na Genèse 20.
Jacob aussi est moko na Genèse 28. Donc rêve ezali révélation o ezalaka chaque jour na kati ya vie ya mutu. Rêve. Songe ezali na kati ya Bible songe elingi koloba lokola pe rêve, mais dans na kati ya pratique rêve ezali symbolique avec image, mais songe ezali direct, message clair, parfois même audible. Donc olali ozo lota ba image claire, ba message clair, des fois ba ebisio ke salaboy na kati ya songe. Même Pharaon a qui songe dans Genèse 41 boyebili soloana. Donc songe eza lokola ndoto avec un message prophétique fort na simana yango. Et parole de connaissance, ezali nzamba zo révéler une information cachée dans la tête de Golobango. Et puis rôle nango eza toujours pour exposer une vérité inconnue, pour révéler, n'est-ce pas, ce qui ne peut pas être su autrement. Dans la passage qui exemple, Pierre a dévoilé le mensonge à Ananias, Yeshua a moi si samaritaine par rapport à Vina Yamibale Belé. Donc la parole de connaissance, c'est l'information, information que tu ne peux pas savoir seul. Donc parole de connaissance, c'est l'information au yomo komunate, au koyebate, mais ça par le Saint-Esprit. Il y a aussi la parole de sagesse. Nature Nzambe Yemoko, je veux dire, Dieu donne une solution divine pour un problème, par exemple. Celui Kambo Ezali, parole de sagesse, qu'on peut intervenir dans le monde de l'esprit pour nous guider, pour nous instruire, pour sa stratégie. Donc Joseph, Nakati à Égypte, a fait ça qui n'est-ce pas stratégie par rapport à Nzamba Laksa qui est, a fait si, n'est-ce pas, mais qu'on expliquer, n'est-ce pas, qu'est-ce qui allait arriver par rapport à Nzalanakati à Égypte. Tu vois, on a Genèse chapitre 41. Et aussi, l'Ikamba Salomon, na moi si, oaiki na mwana ke mwana, basi mi bale ba na mwana moko ke asa mwana oyo, asa mwana oyo. 1 Roi 3, la parole de sagesse, c'est ça là que Salomon kata l'Ikambouana. Donc, différence, c'est la parole de connaissance, c'est la vérité, mais la parole de sagesse, c'est la solution. Là, la révélation elle-même, c'est quoi? Autobengi Apocalypse. Révélation, c'est le dévoilement de quelque chose qui était caché. Et là, que Bombanaki, ils ont dévoilé. On a des révélations. But, on a toujours pour nous faire comprendre une réalité spirituelle, puisque des fois, au côté de l'eau, on comprendre dans mon mais qualité spirituelle, c'est ça qu'il faut, et ils ont révélé pour comprendre. Par exemple, Paul, il avait reçu, n'est-ce pas, la révélation du mystère de Christ, dans Ephésiens 3. Donc, la révélation explique ce que tu ne comprenais pas. C'est ça la révélation. C'est-à-dire, que comprendre et comme il révélait. Inspiration, inspiration, tout ça. Inspiration, c'est nini. Impulsion, mais où tu n'arrives pas Nzambe. Oitindaka mutu aloba comment ayemba agir but on ali pour nous transmettre un message de d'abord composer un chant, écrire des choses ou écouter la ndeti pour la comment qui m'a belé par inspiration. Et puis ça mom surtout bengaka illumination. C'est quoi l'illumination? Ezali le Saint-Esprit t'aide à comprendre la parole. Ça est différent un peu. Ils ont le quoi révélation, mais ils ont pensé révélation. Ils ont plus autant que lokomoko to mone lokomoko. Saint-Esprit a aidé pour nous comprendre rapidement. But est pour nous fongolo maïele à molimo. C'est ça au fait l'illumination. Exemple, Yeshua zo fongolango. Ba disciple mingi na kati ya Bible totangi pe na Luc 24:45 to mona ndenge azako c'est-à-dire azako azako expliquer à toutes les bonnes questions à répondre bango pour illuminer n'est-ce pas mail na bango. Donc illumination ne donne pas une nouvelle révélation. Non, illumination ezako aider mutu à comprendre révélation eza déjà, c'est-à-dire la révélation est déjà là, illumination et qu'on pour comprendre, mais par contre, révélation zali et là comment on comprendre té ou comprendre yango. Bon zongi ça pour comprendre bien ce que je suis en train de dire. Et puis toi on a discernement.
discernement ezali capacité ya reconnaître l'esprit ezala ya mutu ezala ya nzambe ezala ba démon but nango ezalaka mpona protéger mutu na manipulation na fausse enseignement na faux prophète na faux docteur soki na discernement ekobiki so na ba j'avais déjà dit ça na kati ya pomo otanga nazoloba likambo ya faux prophète soki na discernement okokwea na kati ya piège na bango te. Par exemple ndenge Paul alobaki na mwasi oyo aza na baesprit ya python na acte 16. Donc Paul a discernaki esprit wana ya divination n'est-ce pas et pas mwasi wana et discernement ezali très capital surtout mpona génération oyo contre ma faux enseignement toza koyoka mikolo nyonso na tie tableau wana azoloba ke il faut comprendre des important ko confondre vision na prophétie te. Vision ezali makambo ozomona, prophétie ezali makambo nzambe alobi. Et aussi ko confondre rêve na direction te. Rêve ezali information, direction ezali confirmation par la parole. Ko confondre te une parole de connaissance na une révélation. Pourquoi? Parce que connaissance, parole de connaissance ezali information, révélation ezali compréhension ya sens ya likambo ebombamaki. Et aussi, qu'on confondre une émotion avec une prophétie, la prophétie ne vient pas de sentiment. Prophétie ou t'en as sentiment. Et aussi, qu'on confondre une imagination avec une vision spirituelle. La vision ne vient pas du mental, elle vient de l'esprit. Moi, je pense que vous comprendre ngaï. Bah, passage biblique est belé au na ponaki par rapport à makambo na otcho le baba don spirituel bah comment est-ce que Dieu se révèle bah esprit des prophètes na kuchangwana mais je peux déjà lire ça rapidement 1 Corinthiens 12:14 Amos 3:7 Joël 2:28 Apocalypse 19:10 Jérémie 23 Ézéchiel 13 1 Jean 4 Deutéronome 18:20 2 Chroniques 20:20. Maintenant, pour conclure le message Oyo. Pour conclure le message Oyo, c'est quoi la prophétie et la vérité que personne n'explique. Je pense que jusque-là, pour comprendre, on a vraiment malembe pour la lingi makambo ekota vraiment nakati ya mitema na bino. Conclusion. Nakati ya prophétie. Dans le Bible, la prophétie ezali spectacle te. La prophétie est allée distraction te. La prophétie est allée que ceux qui osent en prophète na don à esprit ils a pour briller non. La prophétie est allée mungongo ya nzambe na kati ya bato. Prophétie ya nzambe et poussaka na repentance, na sanctification, na vérité, na fidélité, na maturité. Un vrai prophète te rapproche de Yahweh, de Yeshua. Un faux prophète te rapproche de lui-même. C'est-à-dire, prophète Yamalamu, akolinga ke yo poussa na pembe na nzambe. Prophète Yalokuta, akolinga ke yo poussa na pembe na ye. Okuma komemela ke Bible, sac na ye, olukela ke basi, okuna ko voiture na ye, wande faux prophète. Donc la vraie prophétie, ça doit libérer, ça doit éclairer, ça doit purifier et ça doit préparer. Elle donne la direction, mais pousse vers la parole. C'est-à-dire, la vraie prophétie est ça pour nous libérer, pour nous éclairer, pour nous purifier, pour nous préparer. Et puis ça fait direction où ils ont poussé vers la parole. Donc au final, le plus grand prophète de la Bible n'est pas Élie, ni Élisée, ni Jérémie. Non. Le plus grand prophète, c'est Yeshua. Car en lui, toute la pensée de Dieu est révélée. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.